Moi, dans le monde entier, je vous salue. Je suis Redi Amissi. Je vais vous annoncer une date le 2 novembre. Vous allez voir à Bataclan. À Bataclan, il y a une génération Redi Amissi. Papa, maman, Bino Kiboya. Les jeunes ne sont beaucoup déjà. Vous foutez là-bas, papa, Bino Fito, parents, Bino, papa, ton maman. Billet à Yarota, Redi Amissi. Billetterie ici et Fungwani. Pour tenir ça, vous avez billet na Fnac, na Auchan, na supermarché nyonso yo lingi, na Leclerc. Oye, ça des réservations ça la réservation en ligne. Na site il y a Bataclan. Vous avez ça réservation. Oye oyo kabo mengo atakala. Na kozuwa na kokoma lokola bango. Bakana ngai kala oh. Maman baluka vina ngai beba. Vous en avez le 2 novembre, vous allez voir à Bataclan, en France, à Paris. Billetterie ici, Fungwani, nous tenons ça Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Ça va. Ngai na makasi pena libota mobimba. Merci bien na bino surtout ba bolinga maman Elianitu. Oboza ka tensionner na ba émission ya maman Elianitu. Obo sepera na makambo nga na sala ka. Na pesi bino merci beaucoup. De ko sezamba no liboso kuta na ngai. Olingo la ndaka nga na ko senga na o s'abonner à Elianitu TV. Après ça faut ko s'abonner, activer cloche de notification pour que ça notifier à chaque fois que émission ya sika e ko kota na kati ya chaîne na biso. Voilà, tango etani Nzambe ala musibisa na makasi. Kasi ndenge to la muki boye, biso tozo solola. Nzambe ala musibisa na makasi, eza pe na mabota ope baza kolela. Baza kolela ta muso moko muso mtokufeli papa, ta muso akufeli mama, akufeli yaya, akufeli leki, akufeli mwana. Siko yo nanga ndenge nzambe apesi biso pe mabomo elexi te kalingi biso makasi. Elexi ka apeseli biso ka grâce. Ngolu. Asali biso ka ngolu. Yango ala musibiso. Na yango na okende ko solola mingi na batu oya motema mabe banchor surtout yo na ye kuna batu motema mabe bon to sola to okende batu motema mabe bato motema mabe bato kokanisela baninga obe mabe bato kolukela baninga obe mabe botika bizaleli wana eza mabe eza bien te ce n'est pas bien ce n'est pas joli ce n'est pas beau kolinga kokanisela baninga ka mabe kolukela baninga ka mabe kotanga komba baninga kaka na mabe. Ah, bien que dans ça la course, hein. Que dans ça la course. Que dans la bon ça nous. Les manjaka. Après na que dans ça la course. Jade. Là, je suis dans les courses, les préparatifs pour ton mariage. Je vais commencer par faire mes ongles. Après, je file à Château Rouge hein, pour faire des courses pour ton mariage. Voilà. So na lobi boye na osa boye mabe na zolo ba boye parce que ça na batu mususu bazo sala baninga ba harcèlement. Harcèlement eza mabe bandeko, c'est condamné par la loi. Ce qui mutoza na motema mabe, omuki motema no eza mabe makasi. Singa nzambeti. Yo moko mitalo tana miwabi nzambe kuna ninga na motema mabe boye ko nzambe na ngai. Kangola nga sunga ngai. Nzambe yo ka libondeli. Kangola nga supposa na batu mususu azana motema mabe mo gratuit, jalousie extrême. Méchanceté extrême. Jalousie extrême, méchanceté extrême. Motema mabe. Muta salio mabete, yozulu kele kaka mabe. Moi sur ebsinga lobi maman Eliane. Yango poto na bino ngo ezala ka boye. Nga bi poto eza mabete.
Bisa ba duto na poto nde toza mabe. Poto za likambo te. Ngana ngai. Awana na ngai banda. Bipoto yana likambo te. Biso ba uta. Nde to na problème. Esika ya musala ndeko na ngai, esika ya musala. Iyo ko banda kunyokola moninga esika ya musala boye pona nini? Yo banda kunyokola moninga esika ya musala pona yo na musala ngo yo za gouvernante. Ozonyokola moninga po yebike azana mukanda te. Wa azosala nango eza ya yete. Yangona fo sala ka moninga mabe bongo. Arande baboma ba Congolais mutaboma Congolais kande ko na mo Congolais. Avant randa ya kuboma, avant Burundi ya mutaboma Congolais kande ko ne mo Congolais. Moi si moko ebisinga mama posa na kima musala parce que yaya oazo tianga mal à l'aise moko na ninga osakana te. Si on a celle de la chambre à l'équipe, tu vas pas la poussière? Encore à gouvernante français quand on a mon mozo sala ozo sala na musala azan de konayo boza maman moko tata moko. Cela veut dire que pour bien se voir congolais carte Congo zo sangisa bino et on a dit que boza maman moko tata moko maman na biso Congo papa na biso Congo na bengi biso ba congolais ozo nyokola ndeko na bo place musala pona nini bino mama obo ba gouvernante na ba misala ngo ya bino ya nini ya femme de chambre ba mama avant comme gouvernante be mutu sazaki wanati yo yesi mati o bazalaka wana pasa kenda o bazalaka na pe bakenda tout compte que lelo pe yo pe okokende pourquoi olingi olongo esika moko to bokabwana batu moko okabwana mutu moko bosaka na ongi bokabwana kaka na ndenge ya mabe oyebi avenir te lobi boko kokutana quelque part boko kokutana ta muso bozana ba amis en commun siko tamu yo so sali mutu mabe makasi boye oza ko nyokola oza ko aksele mutu boye nesika musala po mukanda wana azo sala ngo eza yete lokwa yo yebise keleke eza yete ifo nyokola kae il faut nyokola kae pas azande kona o congolaise. Oui, quand le français est normal parce que tu es en France. Langue où tu es en France, c'est le français bien sûr. Mais tant que Monique, moto zanaye, français on dit ça la moins bilingue. Mais c'est là qu'on a moins souplesse dans le langage. Botika makambo balolendo o ya kunyokola ka batu. Bisika musala, ce n'est pas bien. Lolendo kunyokola baninga sika musala, ce n'est pas bien. Elle a battu na vie, ana nyos. Mamuta mabe. Mais comment ça se fait? Tu as tout ce qu'il faut, tu es jalouse des gens qui n'ont pas ce que toi tu as. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Yozana nyoso. Mozuka kanda, ozuka zo na mutu, o azana ngote, azakuto atana mukanda te. Donc la jalousie c'est une maladie hein. La jalousie c'est une maladie qu'il faut soigner. Soit oh eza maladie. Il faut soigner yango. Motema mabe oyo. Ona mutu afandi, mutu azaka motema mabe. Mutu azoka nisela kaka moninga mabe. Mutu azolinga kaka a détruire moninga. A détruire ba relation ya moninga. Mutu soka zazo mona kaka mutu balinga kepona nini balinga na place na ye. La vie elle n'est pas faite ainsi hein. D'autres abonnés na vie, Nzambe asi a planifié la vie à mutu na mutu azabonné. Bato bomona galele o mutu au président de la République. Nzambe asalaka ki un jour à cause de la président. Bible le dit que le koni ko salama, ça que Nzambe aeba. Ah mon docteur Broyo, tala moi ya kitoko. Et là on est ko kiko salama na sa moi o sans que Nzambe aeba yango. So mo lelo mutu a mon compte. Nzambe ebeke mutu na kozala mon compte. Ngala ngina koma pa na okende. Juste ka pona koloba ke bandeko o boza ba gouvernante, bandeko boza ba responsable na esika ya misala. Botika konyokola bandeko na bino. Laisse moi ngola.
inquiété. Place à moi, t'es à monter. Vous allez c'est pas ici. Botika konyokola, waouh, le soleil. Moi, le bingaye. Botika ba comportement ya konyokola ka bande kona bien sika musaleza mabe ya malamu te. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien bande kona ngai. Bon changer mitema. Église ya pe bolingo tika te. Na tongo église na poko église. Je n'ai prière pour le baptême. Donc les autres sont à 40 jours. Les autres sont à 23 jours. 48 jours. Mais bon on a des motema te. Motema de likambuti, motema de problème. Bon on l'a fait mitema ti. Tant motema zotindoka osala mabe pona mutu. Car c'est un esprit satanique, esprit diabolique. Bon de kinyo se ngwanati. Oh nzembo tata yemba. Tambola na mokili die. Omona makambo. Motako sala yo mabe. Se moninga bomelaka na ye. Melikate. Stade qui d'accord. Tambola na mokili die. Omona makambo. Motako sala yo mabe. Se moninga bomelaka na ye. Moninga bofandi na ye wowo. Apesaka yo chanti ya monoko. Akolingaka ngaye. Kaka soki ya moninga nazali. Kina pesi ye mokongo. Bondo kinyoso ebimi. Kina pesi ye mokongo. Bondo kinyoso. Place ça dangereux. Place ça dangereux. Bébé c'est la ngamu tuka na ngai. Ya tout ça ngamu tuka. Congolaise, biso. Biso la congolaise. La congolaise, tu as un comportement malgré. Je vais te la donner. Je vais te la donner. Laisse la maintenant ça comme ça. Donc, on va commencer à faire un bassin. Donc, on va faire un congolaise à Yowana. Ça va faire. Bandi konanga a expliqué la chinoise a dit basele manzaka ya chaku chaku zande oui kumba maboy manzaka kala ali basele yeso ki chaku chinoise ala ni chaku ngana oye balanga usala chaku a expliqué chinoise boy chinoise boy ndenge ni chinoise azuba nino na so mela ndenge allié chinoise mutu boye ko la français ko bande ko ba congolais. Yo yo sa manza ko loba chaku ndeni. Explique bien. Oh là là. To koma dena mboka mfoto ye ba ko loba langi lango. Ma chérie. Oh. Na yé biso allié chinoise mutu. Mama. Na mawa. Alebe linka ka manzaka chaku. Après ça chinoise explication. Chinoise la manzaka batayeka ba boiti. Batayeka ba. Alexis ne exemplaire et simbati. Chinoise la kisi. Incompréhension maman basele manzaka maman sili maman boy ali manzaka za chakuté. Oh là là maman kala. Maman kala te. Maman sili qui va congolais tout ça la beauté a sonné à ma belle. Ce n'est pas gentil tout ça maman beauté. Elle sonne ma casse. Et puis koloba ngo police. Koloba pe malembe te. Français mouké linga lebele. Linga lebele kokanga ebele. Bongo siko na biso bino produit eza na be bande ko na so pour la produit ko tchetcha ba pa fin so ndenge ni teza. Oh là là. No bande ko na. Eh moko to sa pe makambo te puto na mboka pe ya bato. Mais pusa na moko ko ni. To mboka bato bande. Mama biso wana français mouké linga lebele ko so na ebele.
asonisi chinoise na yebisi bino likolo kaka ya linka basala chaku mama chaku mama chinoise a comprendre manzaka chaku te yebisi chinoise anglais yemo pe quoi abi anglais comme ça comme ça chinoise aussi exemple ne surtout manzaka la kisi que azopsaka ba mama sikoyo chinoise pas munoko ata boso ka bote mais chinoise pas zo tomboka chinoise za munoko na yebisi bino mama mama biso wana produit ya na ngoma beteza malamu choko ya malamu mais mama soko yibi ko pakola ka produit soko yibi ko zo bima soko ko ba produit mama sikoli keba na parfum o ti déjà produit ba mélange ya produit na nzoto donc tu ba mélange ya produit na nzoto o kamati parfum o tie Pourquoi maman na azaki avant tanga na yosa manzaka maman na azaki avant ba soni na chinoise bongo pas simi maman on a conseillé de faire bande pour dégager sur la produit dans modèle non non tellement azaki pena sur la produit ma casse accueilli chinoise pas bani déjà elle sent mauvais cette dame donc moi quand on a répété les dans maman pour reconnaître bien peut-être que ça l'homme manzaka sinon on a nenga lover na produit wana ako ça solo produit makasi manzaka na yo zolinga wana manzaka bataka ya toke pa ezaki mabe chino to mabe so to bo sino to na ma moto chino bi maboko pe mabe solo production la sikali ko tonga congolaise de pana parce que le roi congolaise aki pe na to mo na ko te la payer ezati so na to na ko te so ko ta pe congolaise chino za alobi ke azulu basolo mabe maboko na epeza mabe aza so me kuta mabe te ndeko na ngai mama te solo production ya ki makasi ko sanga na parfum et ça li chimbondation assozonement na mabe makasi assozonement na mabe toyebaka koloba malembe esika bato basali oza na kati ya bato mama français po yebi bien te koloba kaka ce n'est pas bien eza malamu te totama makasi bo soki français po koloba ngo bien déjà oza na bafonti kota la papa les mama ezokende mpe mobulu masolo mpe milai mais munoko mpe le poto pardon les sauter sinon tu pourras là-bas oh place baza to yekola ka koloba malembe koloba malembe est-ce que baza comprendre la commenter c'est que ça ba malamu te kolinda te kanga ozo sona na chinoise malebe bi bien dit malebe ozo se comprendre te français chinois na ya congolaise dans ce que Dieu wana timbo na somo anema samana timbo beaucoup tana tout à l'heure ça va tout à l'heure, la système de l'isolation, on a système de la vie, la système de on a baraki, on a la système de la vie, on a ça, c'est déjà tout à l'heure. Oh, ça a moni le chat. Oh, normal. Permanent classe. Oh, chakoute. Maman, elle a grosse chakou. Ah, et baneni. Oh là là. Maman, c'est la classe. C'est la classe, yaya. La simplicité, la classe. Tout extravagant dans ma caméra, c'est que nous avons simple. Oh, akataki akatite abota manango mama bango ataye bien. Bon problème. En tout cas, bon problème. Makambutu, ok. À la popo.